comme on a lingana beta c'était par rapport na programme à président au batu bazana moi au babengi réticence to bazomona neti ke ko sala mate eza focha batute batunde ba viva na mboko ba programme ebele ba quinquennat ba septennat ba manifeste de lancele ba yoki programme kitoko fait par les experts et salamité budget ba voter mbongo ya budget place ekenda etongi ata toilette te batu bakoma na o babengi méfiance mais na koyebisa na batu programme ya Fachi bapesa ngo confiance eza programme eza na de biloko eza na o babengi esprit de changer les choses pe eza na o babengi volonté politique. Non, 100 jours normalement dans la logique des choses biso to escroter et banda depuis après ta serment. Donc le président doit assumer jour salamaki avant ça la programme. Mais le peuple doit être un peuple responsable, un peuple debout le quoi peuple ya Soudan o bazo bengana mukonzi likolo lipe mati. Ezola kisake bango ba monseigneur wana ko banana mosengo bazao babengi 6666 ba marque de bêtes. Na koyebiso Yasmine mboko ndongo zomona ngoso ekoma boeza mosengo. Mosengo ayela biso troisième voie à combattre Tshisekedi abimisa kengo adondo ba étudier ba sala ba marche na mboko bakufi. Mosengo a tribalisé mon église catholique. Place nyonso mabonze kotaka $1000 alongola basango baza bato ekolo wana te atia bandekone ya basakata. Lelo bango bazoa koloba bananya bambongo na bamosengo batutu na koloba bakendende ko s'occuper na bana na bango beritier mosengo ba Deborah mosengo po bango tout baza na bana nde baza wana bakosala ta onction moko te po balingi to yebisa bango vérité baza ba Yesu te to quand certains de balataka soutane ke bango bakomi ba Jésus. Le problème est que l'État congolais est laïque. Tozana ba kimbangiste, tozana ba musulman. L'église catholique est kozala gonflete et banda kolinga koperti. Lelo bazola kisake babimisa biso na ba marche ba rosi ba kufa. Ezalaka pon intégra Katumbi. C'est avec beaucoup de plaisir, fidèle internaute, que je me tiens là devant vous pour vous présenter cette émission. Bonjour et bienvenue dans votre site. Bonjour et bienvenue dans votre émission. Excusez-moi, c'est Yasmine Ngoloba. Je suis toujours là pour vous faire plaisir. Donc, nous parlons toujours de l'actualité qui domine au sein de notre pays, la RDC. Pourquoi pas dans la capitale miroir de notre pays, Kinshasa. Alors, je dis un grand merci à cette grande chaîne, Bongana Media. Et aujourd'hui, on va parler de la politique parce que vous le savez très très bien que c'est la politique qui domine ces derniers temps dans notre pays. Alors, je reçois pour vous encore une fois de plus, Fils Moukoko de l'UDPS, c'est un combattant de l'UDPS avec qui on essaye toujours de parler de l'actualité politique, de tout ce qui concerne le pays et pourquoi pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour Fils Moukoko. Yasmine, Nazane Sengo, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, tout ça, Nangolo Nzambe, par la grâce de Dieu, on est là en super forme. Fils Moukoko, c'est vrai que ngata on a ya kana o elobamara na balabala parce que il faut tout le bozo lo bamana balabala pour le président Ayo Kango pe asalela 100 jours manifestation officielle wana toyebi ezalaki président pesaki programme naye il y a 100 jours mais avant to komanano parce que toza ko linga pe koyeba ba mitune zebele Fils Moukoko pourquoi na manifestation officielle hymne national et bêta quitté. Bon, dans la manifestation officielle hymne national et bêta quitté, il faut aller demander Yoko Taka aux journalistes, il faut aller demander Nao Babengi protocole d'État. Ngana gardien du temple de la démocratie, naza protocole d'État. Il faut aller demander na directeur à cabinet où ils ont M. Vital Kamere que je respecte beaucoup. Personnellement, moi, je ne peux pas répondre à l'attribution Ezayangate. Continuez sous pourquoi Augustin Kabou a dit parole la manifestation wana? Ouais, protocole d'État Moutessa la programme du jour
ngape na vandai na moni Augustin Kabuya ba invité à Loba. Donc c'était peut-être pour donner le message, il y a rappelé au président qui n'est pas le président du Cash, qui est maintenant le président de toutes les plateformes, que Cash Tolobaka Torosalaboye, avant qu'il y ait quand même parole pour appeler sa programme. Ça peut être peut-être ça. Mais tout ça, il faut demander dans le protocole au programme qu'Augustin Kabou. Peuple Oizaki wana peto ebika ke peuple lobaka na président Félix Abosanate Marampapa lobaki le peuple d'abord, mais peuple toza comme on a loba grève za repesa ezoko continuer kaka même ti na ba société privée ba grève kaka siko fati yango akobanda wapi akosuka bomonte kaza musale belé o batikelaki omoni na yembaga fati yoka peuple na yo yoka bazi fatia yoka kabaze na ye na yembarango fatifa yoka bazi na ye marambo etali ba grève Yasmine ngai pona ngeza mabete omoni na ba régime ele kaka bato ebele bazalaka étouffé munoko na bango ba kanga kango maintenant a bazi pouvoir démocratique ba torture ba banda ekozwa na ba société na bango normalement il faut ba dénoncer yango, c'est-à-dire ngapo na ngaku nazoyebisa na batu ba continuer ko sala ba grève pour permettre na gouvernement Fachi et longola tous les bakonzi ya miyibi ya bandoki ya misala mabe ba grève ya mabete mais loro mona olinga na beta c'était ça par rapport na programme à président au batu bazana moi au babengi réticence to bazomona neti ke ko sala mate eza faute ya batute batunde ba viva na mboko ba programme ebele ba quinquennat ba septennat ba manifeste de lancele ba yoki programme kitoko fait par les experts et salamité budget ba voter mbongo ya budget place ekenda etongi ata toilette te batu ba komana o babengi méfiance. Mais na koyebisa na batu programme ya Fachi bapesa ngo confiance eza programme mo eza na de biloko eza na o babengi esprit de changer les choses pe eza na o babengi volonté politique. En politique soko zo sala makambu soko zangi loko moko o babengi volonté politique yeba ke okeno musika te na o babengi politique. Donc Fachi programme na bapesa ngo chance. On sait très bien que Kabila nous a laissé dans les boulous ya moulaï collé quand même ya cimetière. Mais c'est que le peuple bakoki ko sala na moment où eza, nous devons nous serrer les ceintures. C'est-à-dire Yombi Opangwa Lobaka azala président avant ça sous général Yombi à Lobaka que nous devons vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Mandat ya Fachi eza mandat ya sacrifice. Pour toi arriver à kozongisa ba production ya ba coton, ya ba cacao, donc kozongisa ba production ba jekamine au ba régime ba Kabila ba boma. Donc na minute oyo nazolo ba tout simplement était ba tout ba pe sa confiance balanda ba prophète des malheurs te balanda ba prophète des malheurs te oyo bazolinga ki peuple na biso a continuer na misère. Est-ce que 100 jours en haut et banda qui banda jour à prestation de tout bando content banda jour à prestation serment to banda a petit programme na ya 100 jours. Non, 100 jours normalement dans la logique des choses biso to escroté et banda dépôt prêter serment. Donc le président doit assumer ba jour salamaki avant ça la programme. C'était un programme technique. Mais programme en sous Yasmine azobeta c'était et un programme mon récite n'a pas dépendre pe na peuple congolais. Il faut aye baké programme wana ezo dépendre na ye. Ezo dépendre na idée que peuple fa bando contrôler ba domaine au président lobby a kosala quelque chose. Parce qu'il y a des gens bako pesa e pouvoir a kendo sala loko moko au lieu kendo tia par exemple macadam moko bétonné akabwa kineka goudron moko boy. Donc na minute ndenge zawana
nazolinga naloba tout simplement, ils a été, peuple il faut yeba, contrôler. Donc nous devons faire ce qu'on appelle la démocratie citoyenne. Vous comprenez? Nous devons faire ce qu'on appelle la démocratie citoyenne. Peuple, il faut qu'il soit maudit le peuple qui laisse Keba diriger. Qu'il soit maudit le peuple, que ce peuple soit maudit, et le bas Sankara. Mais le peuple doit être un peuple responsable, un peuple debout, le peuple il y a Soudan, au bazo bengana mukonzi likolo lipemati. Donc personnellement, je suis optimiste, qu'on donne la chance à Fachi. Fils Mokoko, lelo Fachi Asengi a travaillé na batunyo so oyobaza disposé au travail nae, donc y compris la muka nakati. Mais la muka balingi baeba, baroki na bango ko travailler na Félix. Mais balingi baeba accord ni Félix a signé qui na FCC, accord ni Félix a signé na Kabila pour na bango bayaro ko travailler noté babona bango bayara rapamba. Bazela mukolo facha koyebisa bango accord wande baroya. C'est-à-dire les ande au balobi fuite en avance. Vous comprenez? Ils ont fuite en avance. Basala na opposition bango baloba barosala na opposition ce qui résistance pacifique. Biso to na besoin opposition ezala. Vous comprenez? Le problème est biso to travailler na bateau baza disponible, bateau baza na bonne foi. Mais il y a que peuple peut y baka. Si que bango peut baka na cadre peuple tant batuni pour na koye ba pour nous appeler na vigilance. Non bango baloba baza na président na bango que Fayoulou nomme son gouvernement, qui nomme son premier ministre. Vous comprenez? Batika osala o balobi 2 poids 2 mesures que Fayoulou nomme son gouvernement, qui nomme son premier ministre. Vous comprenez? Pour baloba ki bongo. Nous allons travailler avec les gens au bazo comprendre que la République restera République. Et lelo lisusu kaka lelo monseigneur Ambongo aleki na RFI pour koloba que c'est vrai que pour na bango élection ezalaki truqué mais quand même président moko déjà azali comme azali en place bazo mona ba projet na ye son début eza et que na direction moko ya malamu donc to pesa Félix chance nini oki koloba pour na propos na lelo nande bazalaki nande lelo ba makambe comme change ba maloba na bango comme tous a besoin ba antichrist ou ba marque de bête ana bandi mafachite ezola kisake bango ba monseigneur wana ko banana mosengo bazao ba bengi 6666 ba marque de bête na koyebiso Yasmine mboko ndongo zomona ngoso ekoma boeza mosengo Mosengo ayela biso 3e voie à combattre Tshisekedi abimisa kengo adondo ba étudier ba sala ba marche na mboko ba kufi. Mosengo a tribalisé mon église catholique. Place nyonso mabonze kotaka $1000 a longola ba sango baza bato ekolo wana te atia bandekone ya basakata. Lelo bango bazo akoloba banani ba mbongo na ba mosengo batutu. Na koloba ba kendende ko s'occuper na bana na bango beritier mosengo ba Deborah mosengo po bango tout baza na bana nde baza wana bakosala ta onction mon côté po balingi to yebsa bango vérité baza ba Yesu te to kan certaine de balata ka sultan ke bango bakomi ba Jésus. Le problème est que l'état congolais est laïque, tozana ba kimbangiste, tozana ba musulman, l'église catholique est kozala gonflée et banda kolinga koperti lelo bazola kisake babimisa biso na ba marche ba aussi ba kufa ezalaka pour n'intégrer Katumbi. Vous comprenez? L'église personnellement nga vraiment na catholique na kolia sous communion na maboko ya batu wana te. Ba changer maloba mais bazoloba ngozo mona na landiango lelo. Ozomona bazo se contredit bazoloba makambo ezaki ndoki batu wana ozomona. Avant longola nzete na liso muninga longola na misu na o bazana no akize ne logo babengi pédophilie bazolie sabana bato abasi ba communion pe bazozwa bazocha bango bazemi tokolobela bango vérité so balingi tokende ko filmer na bana na bango bisika batanga ka tokolaksa na TV parce que tokondima te
batumo basala batik na prise en charge ya bambonza ba mama catholique ba ko banda ko saka na peuple oyo peuple azozela changement vis-à-vis à Fati. Donc tozo kebisa déjà église catholique to sala ba marche na niveau ya babalabala ke bato ke ndo sala on a ba grotte parce que biso to ba combattre. Donc wana ezana nous point oyo nazolingana loba pouvoir oyo ya Fati les a combattu en complicité l'église catholique wana baza bato alamuka. Ce sont des politiciens batika koko sabato. Batika koko sabato. Toza na époque à Constantinople était où l'église ezalaka na moi moya koloba. Ba se mesurer net l'église nyonso. C'est la vérité. Donc ce qui est choqué. Fils Mokoko, actualité monsieur ezali tomoni que ba ministre Oyo ba postulaki na députation ba qui assemblée mais batikali bazui ba double poste bazo assumer à bango bazo assumer mususu. Pourquoi pas Fati jusqu'à présent a composé un gouvernement et pourquoi ça prend du temps? Le gouvernement viendra dans quelques jours. Vous savez, le gouvernement, Eza et Loko, bah, essayer à rater. Le gouvernement viendra biloko wana tout et aussi là. C'est anticonstitutionnel. Tout sera statué dans quelques jours. Ça nous calme. Fils Mokoko ni no rikoloba na peuple congolais o lelo eza so attentionné pour na kolanda yo oyo lobaka bo solo na makambo etalimboka. Na osenga na peuple ba pesa Fati confiance. Mais nazo ebisa na peuple qui na créaki asbel o babengi armée des bâtisseurs tshisekidistes et le ngona ebela ba combattant na tina été tokoka ko soutenir président Fati. Tozawana non comme des fanatiques mais tozawana comme au babengi des responsables. Nous allons dire oui, ce qui c'est bon. Nous allons dire non, toza netiba sentinelle de la République. L'asbel en question et Rosalo balobi sortie officielle dans quelques jours. Mais sortie officielle là, dans la logique des choses, je ne peux pas aller demander au balobi mbongo et pas Fati pour tout ça sortie officielle, car la main qui donne, c'est la main qui domine. Nazo lancé appel na ba Congolais o ngana bundelaka. Basunganga pour organiser sortie officielle wana natina été c'est très important ya ko sa na biloko neti ba abete armée des bâtisseurs parce que le pouvoir est en folie lango batu babosana même ba fondamentaux misusu armée des bâtisseurs ezalana pour rappeler même au président que papa loba les peuples d'abord. Donc non, le problème qu'il y a personnellement ngande naza bolem soko sepela na vesto na lati ngana on a senga Fati même $1 c'est-à-dire vesto na lati ngana ne titiseke di papa Fati vesta banda ko lati banda ou te pas ba combattant ngande naza bonda kuna futa ke uta ke pas ba combattant donc ngana dépendant na peuple congolais. Moi j'ai vu comme Tshisekedi ngamo ndengeni ezana maboko kaya ba combattant. Donc, on est au service du peuple et le peuple me supporte. Donc, le premier Ali Nazolo Baga tout simplement Nabatouke numéro dans contact déjà plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 beaucoup kakobenga bozala na kondima que nous allons faire quelque chose. Malgré que tout mboka na situation babenga ka gouffre situation babenga la misère la plus noire botika kolanda ba prophète à malheur bato ba komi mbeya bao ba komi ba vagabond dans bato bazolota qu'ils ont un autre président dans la nuit. Merci Fils Mokoko. Voilà, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être branchés à Bongana Media et nous serons toujours là pour apporter les meilleurs de nous. Nous serons toujours là pour parler de l'actualité. Nous vous aimons énormément. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Au revoir.